Omoninga ngai la rose. Ngai na chiko tumuinda apo muna ngai naza na voiture. Naza ngamuko na voiture. Naza ngamuko na kati ya voiture. Ngai je ne sais pas na yo mais oyambanga te na zongi. Merci. Merci. La rose s'il te plaît. Nasengi pardon. La vidéo. Maybe que peut-être osa blessé. Na s'excuser na obengo yambanga te. Na parvenir au sel au message. O me ko zo place na mutema no limisanga. Malgré atato ozati, ato linganga te. O nga boyo te ndem to boyinga. Ndoki. O me ka kulimisanga. Soko so isanga. O ki manga ko yamba pourquoi? La vie continue. Et Angela Bissonios. Bonne chance. Bonne chance. Bye. Bye. Naye ba kina na mutema. Soki osango ke nana yiyo kisakaka ma rozango mutema pasi yeba ke oboma ndenga. Oboma. Onga na oputo na mutema nanga. Na iso banda na banda love no na sisa mwasi na sio tumbe na sala yo. Tumelisa na machila na yo. Non na sala bulinga bungo tu una sala na yo. Chose eko cheka misatu buku funyeka mabelo medeli belo cheli kili. Na yo penza ko na mite sekinyo so ka bulingo na sala na. Tala bulingo tu sana yo. Tani. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika. Mafuta Yasika. Gardien des temples, quand on a 4 actualités. Les amis, ça fait plus ou moins une semaine. Ma voice na ba vidéo et artiste comédienne Rosine Muchopi ezotambola. Je crois que bele ba moni yango ba yoki yango misusu ba tchana ba page. Et na bana ozo tante le na 18 ans na bina na kolobela makambo. Ba mikolo leki na meka ko beta sete pe kolobela mambo ya ba comédien. Et na lobara même lo moko jeudi ndeko na ngai soki alinya sa théâtre na Congo Kinshasa na RDC na biso et précisément na Opekisai. Et na lobara na bandeko oyo bozala bandeko na bino bo benda ba matoi bo biso ba kota monde wana te. Et ba oba na kati si faut msongo lukela ba mo amuswa kosala. Pourquoi? Bon, c'est vrai, bah, exception et cause là, et cause en maths, mais la plupart il y a bande kobomo na basalaka théâtre et belé baza na misala mabe. Et belé baza na kati ya ba pratique occulte et puis baza na kati ya ba auto benga na mukuse ba kisi, ba kota ba kisi. Pour na succès, pour na ba succès on peut ba simandaku bon pesa la nangote basa na bon pe ne lokote bolimbisa nga na ndenge mabete tolo ba mambo to monaka voilà ba vika o bazala na ngona ya matolo et avoir libanga batindele mo $20 mo $50. C'est vrai il y a moko yo na baninga na bomba me comme mo ko s'épanouir ke na mo Chine mo Dubai aya ata mo sa teki biloko na ya zui basé belete et ba prince ya moko au que non bah soit vie bien que bah on peut baser na kata bakisi OK voilà toyebi ba président ya moko ya ba coupe ba théâtre oyo et pesamela ba makambo pesamela ba mo ba misusu malgré ba simbi kisi elo rezate mais misusu ba simbi kisi simbi voilà bandeko ya mona pas c'est ça qui et ba pratique ya mabe et quand je dis ya mabe makasi
ya mabe makasi oyo eza na monde oyo c'est compliqué nakende drogue. Rosine Muchopi paraîtrait c'est une femme mariée à moi c'est libala na habite avec ce qui s'est passé là libala moi eza kaka c'est compliqué. Aza la belle famille, aza ba semeki, aza ba bokilo, ba bilo honnête ya boye. Avant na beta voice na aussi na nobo luka ba casque, OK? Parce que eza mamba salité zo lobama, OK? Na aza dan nonote, ona lobaki te, mais c'est important faut boyoka parce que eza la te no ba kosile mutu makambo. Bon de toutes les façons ba ça c'est en émission. Bandeko, nini? Rosine Muchopi azolela bolingo. Et pas moninga mwasi. Et bilo abimsela munona c'est grave. Tant on parle de c'est grave, c'est grave. Bozo ba casque. Bon ba voix c'est belé hein. Maintenant yo c'est bino moko kaka. Moko parce que nazana marambo loba par rapport ya voice wana. Mais ba voix c'est belé. Faute de temps, bino ba binga loba mingi. De son mec c'est bien nous sur aussi là nous obligés à ça des vidéos na pour ça des vidéos té. OK? Bozo ba casque. Bozo ba casque, boka Rosine Muchopi azoloba. Boka Rosine Muchopi azoloba. Ezana voice mususu azo avoué d'avoir comme la makila ya la Rose, hein, je crois, la fille azole de bolingo. Azo avoué que aza la seule fille qui à côté de cave amelana ba makila na ye cher beaucoup en musique hein? Mais ça c'est plus que la sorcellerie, est-ce que vous savez? Plus que la sorcellerie gelembola mbembe ya moninga mwasi umelina makila bande de vampires que vous êtes, des sorciers basi ya bandoki na mibala bandoki yango boko bebisa mokili boko bebisa bana ya bato tala wana mwana na otaza na talent na okotsa na monde cinéma ya Congo ba obebisa lo mwana ba ko senga yo yo lection na kisi eza maweza pasi azo avoué que amela makila amela kika yende mwasi oyo a se permettre que amela makila na ye a se permettre que amela makila na ye boyo kana mwana la image ezate mwana la image ezate parce que ezali mwana mwasi azobaka concombre de son tiango a bloqué vidéo boyo kana ngana ifuthi ona mtu nayo ngana osiba yo selo elo nyoso esenga ngana siba yo so esengi concombre na osiba na concombre fisingi aubergine osiba na aubergine fisingi na siba na mulangi osiba na mulangi fisingi na siba yo ndiko ba ko doate na maboko na ko doate na maboko. Je crois boyoki na matoi na bino hein na ebite na répéter ma balobi azobisa la fille so esengeli asale mambasalite mwana loba mwana ezate hein esona mabe na matoi so esengeli asale mambasalite mambo empoli na misapi osale na misapi so esengeli asale na concombre obage concombre so esengeli asale na aubergine osale na aubergine babiloko bozoyo kana eza ba illusion te tope ba bilobela te non eza mambo solo. Moi j'ai des vidéos et belle ya bana basi aobaka concombre aobaka aubergine tel aubergine modèle ezala gen tel aubergine modèle ezala et ban concombre ya concombre o kapenda concombre munene abaki yango musuna moni mama mukolo pour ça nzoto na éviter nzamba kama azobaka yango mobimbe koti nyonso ba matrice va te musuna na éviter comment niveau nini que Dieu nous aide prince que Dieu nous aide. Soit c'est la salle en aubergine, soit c'est la salle en concombre. Pourquoi j'en parle? Les lobes fi ba otule, ba basi ba otula. Les lobes na basi belé, ba ovana na mabalate. Hein, kotula kutu, to tiena kotula entre parenthèses. Ba na basi belé ba ovana na mabalate. C'est à cause de ce genre de pratiques. Tala. Muto baka concombre. Muto baka aubergine. Mobile il faut en ndenge ni pour se pélisser. C'est pas une messe à faire.
na moni bana basi ba se komi sepelisa ba se mas na marteau moni marteau ya marteau azo baka yango na moi si abona ndako libala mobali faut zandene pour commisser et a passe au commisser parce que objet et l'embaraté objet et déclaré Denis du social aloba yango aloba qui na préféra vibro ma sœur ba vidéo na ki mbeyoka na préféra vibro ma sœur parce qu'elle l'embaraté elle la na été mon ko pasi aloba répéter que au soukolité donc c'est une sale fille au mobile na des fois déclaré c'est que non avant na simba yo que no soukola et comme il y a ngane ma été vibro ma sœur a déclaré et aloba qui dans la vibro ma sœur moko et ezala na alarme alala na ona kata nzoto na ye wana Denis di social bato be balanda ba voice wana so 5 heures koki a programme alarme mbala mo ebandi vum na kati puna ebandi ko sala musala ebandi ko sala musala ye a koti na monde na ye na univers azo yoka bilengi. Ça c'est plus que la sorcellerie, ça c'est plus que la sorcellerie. Moi so pas ka babiloko to baba ka babiloko yo bande ko na ngai avant na libalate. Déjà savoir derrière toute chose il y a un esprit, ok? Et vous se faire habiter par des entités, milimo ya ba géant, oyoke ba memela bino ba instabilité na ba vie na bino ya osala te bo kamba ndoki me ba ndoki za bino moko. Sikobota mwana mwasi yango vrai chéri oka taille olympique. Mobala romona vrai chéri na zoaye lobi libale osimbate yemo muchopi bande ku muchopi yamo okomelo mabebo kaloza boete o nyoso deni misala mabe ya kilele do komi penda ba vrai lelo bazala penda ba assez do komi penda déformé même moi je l'ai pas reconnu butele le muchopi modèle comment on est ndo qui pour aller ba pratique mabe mais franchement ça va pas omoni ngai la rose ngai na chiro tumuinda apo mona ngai naza na voiture nazangamuko na voiture nazangamuko ana kata voiture na yepe na tsepa na yo mais oyambanga te na zongi merci ndoki je vais chiter en disant ceci et ba pratique a bondoki yo mutezo sala ke ba se belé le na ba vana bana ma balade. Pourquoi? Parce que aubergine, concombre, vibromasseur yande mona naturalité muto mzamba kela atoza rambo muto alembaka et puis mikolo nyonso au salaire rali yamagoda y a pas que ça à faire dans la vie sikoyo moi si oyo assis à comment na ba niveau to à côté na kata ba pratique ya utiliser ba objet OK plastique machin ba comment posséder na milimo y a insatisfaction ce qui fait que ba roba no matele mikonyonso tongo tu aolembate. Pourquoi? Ba esprit wana izawana ya onde mutuweze ko imposer ye na peut-être so ko comprendre ya on bande ko ba se belé lo ba sa ki ndumba na ndako mabala parce que a otonda te tu as des démons il faut au banananu ko ndimela Yesu ko confesser sur tout ça ba bonde la pona yo milimo wana ebima etika yo bongo ozwa kimia. Tu as son de ma voix. Au leka banzela ou peut-être au salon par ignorance. Nzamba au condamné te Jésus t'aime. Ndimela Yesu. Confesse, très important, tu dois confesser parce que le fait qu'on manquer qu'on confesser et qu'on salaki et l'okwana et persister parce que bato belé bazo bundana ko abandonner ba mabe misusu ba ko karaté. Pourquoi? Parce que ezé loko etikali caché etikali robombama. Ouais, soit on rentre dans mon public ou encore pour exposer à mon mabé quand je dis public dans l'hôpital il y a un TikTok non. Bible Zoloba, nous l'avons vaincu à cause du sang et à cause il y a parole à témoignage dans Trouvez un homme de Dieu
peut-être tu es là ozolanda ngai kutana le bako olanda vidéo et na mabe moko salaka ozobundo tiko kokate oui baka mais au réseau reconnaître que non ezé lo malamu to mozoko tiko yibate osala ba pratique ya mabe ya ki des fois di ya ki lele ozobundana ozuita musumo bali ozolingo tika na yo mais o kokate écris-moi sur Lingi, je vais t'aider. Ou encore, trouve un homme dédié, ou à la grâce, à son aïe. Ah oui, parce qu'ils ont un esprit très méchant. Très méchant. Et il y a une stabilité, il y a un domaine de la vie. Et bébé, c'est la ramoto, vie n'a pas de niveau tout. Et même à la sécheresse, et même à la baie et belé. Donc, aux oiseaux, légèreté, confesse. Et babon de la peau na yo ni milimone otika yo c'est ça et à ma ouais et vraiment maweza passi balobi azali mwasi ali bale ce qu'on a évité biloko ta mobile na monyango awawa aza ko bonde la bolingo azoka ta là s'il te plaît na sengi pardon la vidéo maybe que peut-être aux a blessé. Na s'excuser na obengo ya mbanga te na parvenir kosela au message ome kozwa place na motema no pingisanga malgré ata toza te atolinganga te ponga boyo tende mto boyinga tia ome kakolingisanga soko soisanga okimanga koyamba pourquoi la vie continue et nzela biso nyonso. Bonne chance. Bye. J'aime. Et tout n'a pas congolais, vous avez la famille. Que Dieu nous aide. Voilà. Chérie na yeye wana. Tala mo sita yito quoi. Ogindoki hein. Que Dieu nous aide, pensa que Dieu nous aide. Et la bande loba c'est là ils ont la moko voice moko azo avouer que aza la selfie o amela makila na yi alembolo na 7e numéro amela makila na yi nzambe kindoki et il y a aussi des hommes qui font ça baka voler nzambe pour ça loba c'est du vampirisme. Oh là là. Place pour moi que non, boisson à tout normal. Il faut vraiment délivrance. C'est inhumain. Parce que j'ai pitié pour des hommes qui font ça. Il y a des hommes au baliar à nasser et une fois dans live moko moi si moko azo beta tolo quoi que mo msubando sala bazo beta nzoto na mbala na ye tant mobala lembuli la na 7 ans amati amoni ba makila na mwana mobali et Seigneur Jésus pitié nakangi parenthèse ça mambo mibali te bande ko mukilio yo ekomi penda na suka. Donnez vos vies à Jésus pour être à l'abri. Maman mon live ya congolaise azoka son idée pour naie elle croit y a une façon de protéger moi naie. Ye mo azali divorcé ba femme avec mes filles parce que asoma ba caoutchouc nanda kuna ye azala na oya ye oyo amibaka ka ayoka bilengi et y a pas sina maweza ki ana fillette na ye ya 13 ans, 13-14 ans. Pour moi na a comme na vie à mobulu te alibanda talinga mibali te asombela pe mwana bakauchu donc nandako tant mama azako oyoka bilengi nakata shamba azako mibaka bakauchu akonganga kuna pe mwana na shamba na ye mwana ya ba 13-14 ans s'il vous plaît. Mais moi je préfère encore mwana na ngai aza na copain que asa la caoutchouc. C'est tellement dangereux que vous ne savez pas. Des danger à moyenne na temps suka oyo.
Satan a fungoli bato misu neti Eve na jardin d'Eden nzete o abanda ko mona et avant dans mon mikolo nyonso atikala ko réaliser que cet arbre là était beau à voir que fruit on les aki beau à voir et puis ce qui est lengi na olia mais quand attend Satan na yi misu fungwa mi nde diable ma basali bato de lelo fungoli ba misu bisike sengela kiti et façon ba wa monde la makambo changer ya yo qui la makambo changer et du coup ba simbi l'intouchable nzambe a au secours au fait nana pour ça na loba mais ai mon mieux permettre ngate na loba essentiel bana passer bela ba théâtre ba bandoki et belé mambo bandikale dans le salon on a dit comment le but de na lesbianisme na théâtre ezali mami pela j'ai doute c'est vrai na okara di solo wana mais bon habité dans un trop théâtre te mami pela bandi théâtre quand mami pela sali ba 20 ans na théâtre déjà na habité mais ngana ebi ba se rebeller na théâtre et oh babala bala pe misusu sou babala mais bazalaka ta ba pratico na bi bande ko ya ba groupe sinar ke ntai komba mutu te pour bino bozala boye mais ba blom suso to boya ko lo beza pour éviter ba problème bon ko éviter ba problème quand je dis ko éviter ba problème ko bomela ba tumsu ba moto parce que mon lo banana ba dossier on a maîtrisé tellement malamu que et bref nasuki kawana maintenant on va bande ko et vie ya malamuté pour na chiter tozana pour na panzate na tangi pe komba moto ate oya ye e panzali mokili mumba ya mona ye nango ka ba mona ba yogaki nde na ye na mega olendisa et eza vie ya malamuté tu sont de ma voix peut-être aux captive na condamné parce que c'est un esprit au akala mange esprit de toi-même c'est impossible mais Jésus peut te sauver Jésus peut t'aider à obimana eloko ya obimana eloko en tout cas nzamba sabino grâce dimela yesu a obikisa yo so za besoin na aider yo komela ngai. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coupes pleines de parfums
différents nous rendons plein rêve. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.